chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis de EDTV, Tozali ko se retrouver awa na prison ya Ndolo et pas Iwapi, deuxième journée, il y a procès Kamwina Sapou et Bandaki. Lelo oyo ba avocat ya ba prévenu ba jui parole ba bandi ba plaidoyer na bango tokomeka kozwa elongo na bino quelques bandeko oyo bazo défendre ba prévenu, c'est-à-dire ba avocat na bango, et puis na libanda tokomeka pe kozwa quelques membres ya famille na bandeko mususu oyo bayaki ko assister pour nabameka koyebisa biso boni journée à lelo, il y a deuxième journée à lelo eleki toyo kabango pe na sima tango tokozala bongo na plateau na biso tokomeka ko limbola to ko disséquer ko décortiquer oyo eleki penza na kati ya mkolo ya lelo pamba te constat liboso tosali nombre ya batu oyo bazalaki na journée ya liboso na oyo tomoni lelo o tomoni un peu différent batu baza or awa lelo ba prévoyait ki ba kiti ebele c'était en fonction ya oyo ba monaki na journée oyo ya liboso, mais malheureusement ba kiti yango tomoni mingi ezali vide batu ba yete pona nini to ebité ba mususu na libanda tomeki ko solana bango ba lobi ke dispositif militaire o ba che awa et bangisi bango baya ko assister lokola ba assistaki na oyo et les kaki bongo na auditorat militaire tozela invité na biso ya liboso tomeka kozwa bongo point de vue na ye na oyo eleki na kati ya mukolo ya lelo. Restez branchés tokozongela bino tokosenga bongo na Gauthier ameka ko balancer moi muke et pas iwapi ba ndeko bavandi na se attente wana esika nini baza ko assister bongo na procès yango ndenge ezali koleka et bongo tokozela invité na biso aya totuna ye mituna na oyo nyonso ezali koleka awa. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tozali bongo na maman na biso, maman Mbote. Mbote papa. Maman tomonyo awa oye kosala nini? Papa na ye kotala mwana na nga bakangaki ye Jekobeya. Yo bongo mama ya Jekobeya oyo président vice-président ya jeunesse ya UDPS. Ya UDPS. Lelo procès eleki omoni yango ndenge nini? Papa na moni yango eleki me sepelisi ngai te po na yebaki lelo bazokata makambo me continuer kaka me elembisi ngai makasi. Est-ce que koyeko yebisa bandeko na biso ndeko Jekobeya baza ko reprocher nini akomi awa pona likambo nini? Likambo akomi awa baseli baza mutu ya UDPS azaka président ya UDPS me na yebi likambo ayeli awa na yebi na ngai te. Mais Monica Kabakangi ye balobi makambo ebele mais makambo na elekeli nga kutu moye ya ko expliquer yango ezati. Est-ce que vous avez occasion ya kosolola na mwana na yo? Na sololi na ye apesi Mbote. Omoni santé na ndenge nini? Santé na ye eza bien malgré kaza na kati ya prison. Message ni okoza na yango ya kotindela bandeko nyonso oyo babundaka elongo na ndeko Jeko ba oyo bazali bongo na liberté. Message nini okoki kotindela bango pe na population ya Congo mobimba ba oyo bazali na kati ya Congo pe ba oyo bazali na libanda ya Congo? Ngai na koko yebisa bango bakoko kosala musala na bango ndenga balanda batika makambo ya kubunda kosala désordre na bato eza bien te me basala makambo na bango ya jeune eza bien bazo sunga mboka bakoko kosalisa pe bato mususu me makambo ya kubunda tolingi te. Ndeko yo koza likambo ya bakisa. Bon, ngai likambo ya bakisa ke oza très important to senga kaka justice esalama na ndenge ya solo. Toyebi ke eza justice ya batamukili esalamaka o l'état sala mais justice ya solo eza epa nzambe. Vérité atobombi yango na se ya mabanga atobombi yango na sama isuka ekobima kaka. Nayebi ke président ya Ligue des Jeunes, vice-président ya Ligue des Jeunes aza mutu mo ya kimia nzambe kaka nde ayebi onyo soto eza koleka. Donc
eza facilité ya komona boye moto azalaki na liberté azali na nyonso baemprisonné na eloko oyo asali te, mais que la justice soit faite. Merci Bandeko, que la justice soit faite. Lokola Ndeko Tikoloba, yango tukozela bongo lundi to ba suite ya procès oyo nini oyo koleka o tikoyo ka bongo maman na biso bolandi appel oyo à l'enseigner na bino Bandeko nyoso oyo pozali kolanda biso en direct ya EDTV pe Bandeko bazali kolanda biso na tokomi tozo bongo maître komeka ko expliquer biso boni procès à l'élo et sili koleka et puis amoni ndenge ba renvoyer yango lundi et pourtant bango basenga ki temps moko ya mwa mulai po ba se préparer maître Mbote ndeko na ngai sepeli makasi pona ko zuwa yo lisusu po pesa biso micro procès la l'élo ezalaki combat sur une question ya technique ya ba avocat na justice ya mboka na biso na etali ba mémoire unique ba avocat nyonso ba déposaki ba mémoire unique pour na ba client na bango pour faire valoir violation ya forme sur le plan ya ba détention na sur le plan ya élaboration ya ba PV nde ba avocat ba lobby ba PV nyonso ezalaki obtenu par les mécanismes éhontés ya torture ya ba mécanisme dégradant un mécanisme cruel qui viole le droit de l'homme il faut ba PV wana ezala écarté pour que le tribunal ait bandé la instruction na ye ab ovo en tenant compte na réalité il y a dossier balobi lisusu lokola bakanga ki bato en violation il y a délai il y a détention ou le délai à garde à vue il faudra rejeter procédure et arrestation wana batika bato wana babanda koya ko samba nde ezalaki bitumba lelo même ebele ya biso otoyaki ko assister ba comparaître lelo pe ba mususu batikali to continuer na bango lundi mais il faut bato ba yeba que tokoti ko bomba ba arme na bisoté tokoti ko précipiter ba arme na bisoté lundi herbe ko pesa biso micro tokolakisa bino que ba oya biso ba subira ki ba acte à torture ba bombi yango te ba si ba mi plaindre déjà toko pesa bino prochainement bato oyo ba mi plaindre contre ba oyo ba torturer ki bango po bazwa ba aveu contre ba konzi ya parti politique ba bengi IDPS nazoka mo lelo et bazo lo bakaka IDPS juge akomi ko boya ba cité kombo ya IDPS alors que na ba PV nyonso procédure et ba question nyonso e bandi ko tourner kaka autour ya IDPS sikoyo to komi ko loba aza ya IDPS ba komi ko boya o ba lo ba IDPS ba komi ko boya to ko zongela yango po ba yeba ba acte à torture wana e utaki wapi na torture ki o ba benga ka ba tortionnaire na ba tortionnaire baza na droit ya ko samba ti lifobo cela veut dire quoi ata o torturer mutulelo régime quoi ilobi o ko samba kana yo kaka bato bazala ki torturer bazwa ki bango mayele po ba lo babilo ko lokuta enfin que ba remplir ba PV po ba charger bango ndezala ki ba argument de taille ya ba avocat ya lelo siko bato ba lo ba ki ba torturer ki ngai ba ibisi ba avocat ba vanda ki maboko pambate mais ezalaki procédure moko rapide basali pe ba plainte na bango pour balakisa le monde entier que réellement ils étaient torturés, ils se sont plaints, ils ont porté plainte officiellement. Alors maître, ce que vous avez dit ya kobakisa les caméras zanga teto zaka la moi et sengondenge bato yo ba lobby ke ba buki mbe kwa ekolo ba komi liboso ya zuzi lelo pour que zuzi moko lo ba nini ya ko kosala pona makambo ba sali mais seulement to constater que na ba moins to soulever lelo ya que ba irrité zaki moi ebelé mon isika va bomba ki bandeko wana mebeko ya mboka na biso ko te ko bomba moto de la 48 heures na garde à vue ba mso ba sali ba 3 mois ba 4 mois alors et puis belé ba zui bango ba veu na bango c'est-à-dire qu'on dit mal na mabe ba zo reprocher bango et zomi na ba moyen ya violence notamment ba torture yango to ko senga que bango ba lobi ke bazaki torturé et puis ba l'accession na ba cicatrice to robebe sa zuzi pour le moment tout ça niveau ya forme ya nzoto na to côté na fonte mais na biso nyonso ya kati na ndeko ba torturé ba pesi ba veu na bango pe ya jactance ba veu na bango ya complaisance ba veu extorqué ne to banga mona le poto ya droit to resserre que prochainement ba biloko nyonso esalami oyo to maka ko recadrer avec Zuzi amona ki ya solo bato ba sili bango ba bomba ki bango au delà 48 ndenge bebe ka biso ko ba tina constitution biso ko peksa yango alu ko ndena ko relaxer bango bazonga la bandako ba api baba ba ko makoyaka ko sambaka parce que ko relaxer mon liberté provisoire ezali droit liberté ezali principe alors de détention exception mutako zonga ndako na ye mazo a toujours attaché dans le sujet ça a besoin d'aller ko samba zongi et le bika ka te soki muto sali mabe fa zaka ya kangama te muto ko za la kangami à ce qu'on s'appelle en liberté va faire ça de prochaine année mais azua nae ko samba pe pour ko pesa ba point de vue donc en tout cas biso ba avocat va prévenu tous a déjà na collectif to yokani to ko sangsa mayele
to surtout bainda ko bunta déjà na bato basali makambo to mona kezali mabe pona b'intérêt per ba droit ya ba prévenu sali bato to ko ba bakia na biso to ko lembate to ko continuer ka ko sala musana biso mais à condition que to ko sala que to la que ça zuzi o azo ya mbako réellement o to zolo bezali ya solo parce que bango ba ko zo maloba si quand to na niveau ya forme na to côté na fonte bozala malamu to na ki bozala kimia kimia ko mona na puis souci malamu mona na suki wana maître moi motuna moko ezali to moni wana ba avocat ya collectif na bino ba meki ko limbola ba makambo mususu ya ba client na bango balobi ba client musu bakangama ki bongo avant likambo oyo bazali ko funda bango et salama comment eloko wana ko s'expliquer moto azali déjà na boloko ba o balobi par exemple na boloko na mois de mai makambo salami na mois d'août baza ko accuser que aza ko faire partie ya likambo wana. Bon, tout le monde peut bien sûr que tout qui va réclamer avocat monsieur tout temps qui va PV autrement décision de renvoi ya ba soda ou ils ont saisi le tribunal tout le monde peut na kati que les ala moto monsieur ba kangiye na date oyo ezali c'est comme si ba kangiye aki ko sala mabe pendant kaza ya ko kangema et puis avec ko zonga suna caché va continuer là et au sala moi yango tozana na niveau ya forme tozoko la kisake bokangema na bango ezali irrégulier to bisa zuzi ameko kenango malembe to démontrer au moment les sous boye so tali niveau ba infraction et tandem meni bato c'est comme si apparemment il fallait que ba violer code pénal parce que nyonso za na code apparemment ezali na charge ya bato bakanga na éviter est-ce que ezalaki juste une façon ya ko meka ko ma ba infraction to ko meka ko qualifier ba fait bato basali par rapport ya ndenge mibeko to loi na biso elobi donc ezali makambo oyo tokenango malembe toza niveau na ya nzoto ya forme boko tant to comme la niveau ya fond boko yaka boko kota na kati ko lakisa bino ya solo ke babele bakangami na lenga mabe bakanga beterma biso kamena ba 3h du matin c'est interdit nyonso na basali biso bazoi bakangami na ba condition mabe ba nyokwami bazali torturé yango tozoluka ke tokenango malembe solution monana na yebi que à partir wana zuzi le quoi l'état ya biso nyonso akotika biloko ngo bongo te pona mbala oyo bako lakisa ya solo ke mabe zalaki mbebe alaki paiboy mbebe zaki paiboy bolome paiboy motuna ya suka maître est-ce que ezali bino pas cité pambate bino bosenga ba pesa bino bongo poso mibale po bobongama mais kasi ba bengi bino lundi déjà est-ce que ekozala bozana difficulté te au moni na matière pénale to benga matière ya moto ba dossier e buka ezana mibeko ya pénal e bukani et senga ka notion to benga notion ya célérité alors ndenge zuzi ba motiver ministère public auditeur a motiver zuzi pe a lobby que soto lobito kende nango pe musika poto se préparer au moyen de défense tozo risquer ba trace pe s'évanouir le moni tango mafuta ya tababali ka ngoto ngana na moto alors kocha biso lundi et prouférité parce que autre ko lobali tozo na mabumo mais une de temps ko lobate parce que awa na isika na ndolo awa et sengaka à partir à 16h il faut bokende la banda soki bongo te to kena bango tiba 21h to misa to normal donc boza la calme vous ne pas renvoyer la lundi et ça m'a bêté parce que pénal et sengaka moto parce que oh nous allons makamba koloba et bunga était parce que soto umeli ba trace là ba prévenir ce qui s'évanouir et ko ça mala moté merci maître voilà bandeko na kanisi bino nyonso bolandi ba explication oyo ba avocat ba uti koloba procès ezali bongo renvoyé pour ce lundi tokozala susu awa elongo na bino toko participer pe toko pesa bino boni et koleka Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Vous voyez, demain, ce sera impossible, monsieur le Président. Comprenez qu'on a passé toute la journée ici. Merci. Oui. C'est un procès qu'on ne doit pas gérer comme ça. Le message plus c'est très bien qu'il nous a mis dans le péché avec tout ce qu'il a déposé par le gouvernement. Nous devons organiser la défense. Vous proposez quel date même? Nous disons ceci, dans l'intérêt du droit de la défense, à 2 semaines, ça va nous permettre d'organiser la défense et de faire avec les moyens pour repousser effectivement la position du président public. On est les Guinéens, suivez. Les conseils a pris quasiment 5 heures de temps en train de parler, de présenter des moyens. Et là, on va finir, parce qu'il devait normalement terminer à présenter ses moyens. Et monsieur le Président, nous devons, nous comme organe de la loi, donner notre réquisitoire en réplique à ces moyens. Monsieur le Président, l'opinion risque de croire que tout ce que la défense a dit, c'est la vérité. Alors que, monsieur le Président, nous avons des arguments.
légales, des dispositions de loi qui démontrent le contraire de celle de la défense. Mais monsieur le Président, si vous avez renvoyé ça à une date aussi éloignée, monsieur le Président, on risque de croire que ce qui s'est passé aussi ici, c'est la vérité. Toutes ces personnes ont été arrêtées pour rien. Monsieur le Président, si le tribunal estime qu'on ne peut pas renvoyer à demain pour permettre aux autres membres de la défense de continuer leur exposé, et à nous, monsieur le Président, de balayer tous ces moyens. Si vous ne savez pas renvoyer ça demain, renvoyez à lundi, monsieur le Président. À lundi. Nous, le Président, nous ne sommes pas venus pour s'amuser. On ne s'amuse pas. Et le ministère public doit comprendre que c'est lui qui est à la base de tout ça. Et il le dit que nous sommes qu'à la forme, effectivement, parce que la forme n'est pas correcte. C'est comme ça que nous disons, monsieur le Président, nous devons nous préparer en conséquence, même par rapport aux réquisitions auxquelles il fait allusion. Il y a d'autres partis effectivement qui n'ont pas entendu par rapport à leur loi. Nous disons, dans l'intérêt du droit de l'État, nous devons nous organiser. Nous sommes dans un collectif. 2 semaines paraissent tout à fait plausible pour que ces défenses soient effectivement et que le ministère public se prépare également, parce qu'on va les rencontrer au regard de tout ce qu'il y a comme également dans la forme. Nous avons dit notre nom, monsieur le Président. Merci, ministère public. Nous allons à lundi, comme ça on termine la question de forme et on attaque le fond. Je crois que le tribunal a déjà pris sa décision. Nous allons à lundi. Voilà, bandeko ndenge otiko la dawana bauti ko renvoyer procès pour lundi oyo le 11 parti la défense bazalaki d'accord te bango basengi temps ebele basengi au moins 2 semaines pour se préparer. Kasi ministère public et lobby était bango baza déjà yakobongama balingi lisusu. Voilà, balingi kozwa temps ebele te pambate bayebi nini oyo bafundaki to bakangelaki na yango mutu moko oyo azali awa na bar. Kasi ba parti oyo bazali ko défendre ba prévenir bango basengaki temps. Mais kasi temps yango izaleli bango accordé te. Donc voilà, tokozonga awa lundi pona koyeba nini oyo ekoleka. Bandeko na biso oyo ba fundami bango wana. Voilà, ba prévenu bango wana bandeko na biso oyo ba fundami bongo lokola bato ya Kamwina Sapo bango wana moko na moko akozwa nzela ya kozonga na cellule na ye mingi bazali ya kokangama bongo awa kaka na kati ya prison ya Ndolo ba susu na ebite bakozonga na bipai wapi oyo bakanga bango. Voilà ndenge bozali komona wana séance ezali levée. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Botika la malamu, ndeto monani mbala sima. Merci mi. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.